Te yo te. Un filmé binoté maman. Kin 24 et ce qui nini kin marché. Kin marché moto ya rosakanate na limité sikoyo même. Atozana transport uta aller transfert aussi kabuma na mawa oko souffrir na transport oko souffrir na transport botala bien vu amawa je dois transférer au Sika. Ati esali ezali. Siko bande bandaki. Ah. Dawe ezali na batumete daga. Ah. Utala bino moko. Papa, moi je vais boire est insuffisant. Station de kuna problème. Commandant, c'est ça. Magamoto. Station de risque. Le maréchal. Ozomona moto zo ya station omoni moto zo pusana moto zo pusana ozomona depo yango babisi ezo sila Dépôt Transco ndenge ziki na kasa dépôt Transco donc tande ba Transco ziki donc ils appellent des cas scandale na kata voilà
oza dépôt ya Transco place Transco elalaka dépôt nango nyonso donc bakare eziki ya des autres vraiment ekosakana te. Ça, en pleine moule, bota mambweleka. Omoga te pardon. Yakanya na kingo. Akoti. Wow. Omoga te. Akiti, courageux pour toi Mati. Maman n'a pas conseil. Koya Congo ça quoi match à quoi pour la 10 à 0 babi songisa nyonso. Au tu na 80 minutes. Otana na kobandela wapi? Obana kangana matana kitana chesa bi. Bochatanga na Jean-Pierre Mbemba toki mambango lomba gare centrale ti kitambo soki Jean-Pierre Mbemba okoki mambango. Jean-Pierre Mbemba azamboa. Jean-Pierre Mbemba asala nini na Congo na bino na kero na Jean-Pierre Mbemba asala nini? Mbemba oza escroc yo. Jean-Pierre Mbemba oza eloko te, oza mourant. Tala ndenge komi omoni nzambe ndenge alakisi yo ovimbi okokosa régime Jean-Pierre Mbemba okokosa régime yo. Tala ndenge Grèce ekomi ebele likola moyibi likola lokuta bafaux politicien baaccompagnateur mona mosala ya Museveni na basalero tozozwala poto ya Tshisekedi doit partir. Franchement, Tshisekedi doit partir. Na visiter qui na beau marché na moni ba pede batondi zandu na lina kanga suki ba pede balobi il faut ka bango basimbanga soki mutu mususu bakoko ndima te nga pede na mutu nanga okosi siko omoka nene tondi ba pede na ba pede bueno Tshisekedi doit partir. Félix il faut to bengana bomona il faut to bengana eza idée ya bien soki age akobote koki nzamba sungi yo obali bota na age bana ngo tokobote ofere tokolesa bango nini Félix mibali na biso bana misala te sikoyo ndenge tokobatieka hôpital ofere tobota siko bakolia nini Félix azaliko ya mukwege azana. Qu'est-ce qui ne va pas dans le ministère de transport? Nini ndezo le kakuna. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas dans le ministère de transport? Il n'y a pas quelques mois tolobaki makambo ya Congo Airways oyo bakangaki baboto la kibiso licence. Bapesi biso moratoire à 3 mois. Na éviter nini ndezo ko s'arranger kuna. Mais quand on a des réseaux sociaux toyoki et Kokoma Air Congo, ok, on a ma stratégie na bango politique ou je sais pas quoi. Lelo sikoyo et comme kaka ba grève. Ba grève lelo ya ba transporter ba poids lourd. Oh boyebi ke bango de ba bimisa biloko akolia nyonso na Congo central na biloko nyonso ya oh nyonso ebimaka ba Dubai ba poto ba wapi ebimaka nde na Congo central. Mena ba camion moye biloko ngo kontra la Kinshasa ezate ba transporter na poids lourd baza na grève. Oh ba bimisaka biloko akolia na bandundu. Bango pe bazali na grève. Vous comprendre? Ba motard pe ba kena ba transport mbangu. Bango pe baza na grève. Qu'est-ce qui ne va pas dans le ministère des Transports? VPM Jean-Pierre Mbemba Gombo. Bon, si c'est pour fêter l'anniversaire Nabino, félicitations et vraiment félicitations de vous avancer. Mais, bon, ça c'est la Pemboka. Bon, ça c'est la Pemboka. Qu'est-ce qui ne va pas au ministère des Transports? Bon, Sunga, parce que ce qui caca transport, il y a pas poids lourd résout problème. C'est-à-dire, biloko komata, nzale kokota la mboka,
bacarbure kozala te parce que bango nyonso wana bapoids lourd. Ça c'est un problème sérieux oyo bolingi bomemisa lisusu na mutu ya la première ministre Judith Tuluka. Et après bokobanola azosala ne eloko te azosala ne eloko te tosi toboyi batouche oyo baministre bamembre ya gouvernement Judith Tuluka bozolinga faire porter à cette grande dame chapeau oyo ya ye te. Chapeau na ye ezali responsabilité na bino te. Bo travailler mabe eke no koyele na mutu. Toboyi. Et puis eloko ezawa na bino boyebi na stratégie ya Judith Tuluka bozola ba 100 jours. Tam sous 100 jours na no silité. Na ye moko ayebi nga zo se préparer la première dame en question. Qu'est-ce qui ne va pas? Nini ndezo simba kuna te VPN. Olingi kaka baloba ke moi si azosala malamu te. Toutes les grandes dames, toutes les femmes de ce pays, Miss na bango na Judith Tuluka. So bolingo sala sous jido, sala ki mabunda tokondima te. En tout cas, vous sala musala et sengeli pour que baloba te que cette dame ne fait rien. Wana nde biso tokondima te. Wana nde tozondima makambo wana te. Botika honneur ya Judith Tuluka ezala na place na ye wana. 641 même makala ebele na kati tala yango bozokitisa awa oza na Kigoma 600 Kigoma Mayenge Kigoma du Marin esika mituka yango ezokitisa bamakala awa transport aye mpe azokitisa awa 641 numéro na ye. Les meilleures vidéos de Bocave. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Hein? On peut pas accepter ça. Hein? Et ça grande humiliation. Hein? Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Qu'est-ce que se passe? Hein? Qu'est-ce que se passe? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pococola, jusqu'à quand? Le traître a tressé Mboka. Hein? A-je mérité pendaison? Vous payera bientôt. Vous payera bientôt. Tu dois payer bientôt là. Tu dois payer. Tu paieras cher. Imbécile. Calme. Silence. Méchant. Oh, méchant. Coronavirus. Ah, les lots, c'est la vie. Félicitations, PD.